Teko molingami ozali kotala biso na bilili bipaye biso ozali ezala bisika nyonso ya mokili mobimba ozali komona biso ozali koyoka biso topesi yo mbote na kombo na Yesu Kristo pe tolobi eyenga elamu na kombo na Yesu Kristo tika nzambe na lola apambla yo tika na lola asma yo meme soki ozali malade sika ozali nzambe akotika yo te to s'excuser mingi na tina na mwa retard na programme na biso na fallait to se présenter awa na 8h30 mais ezwaki mwa kokoso mukesi ya installation bongo tika nzambe asunga biso tolingi kobanda mais liboso na kobanda na lingi tosambela tika tosambela tata topesi yo merci nzambe na lola na nyonso oyo osili kosala na kati na biso kolo olamusi biso na tongo na lelo mokolo ya yo mokolo oyo bakete ifale mokolo na yo tobulisa yango mokolo mwa lomingo mokolo mwa sabat yango papa na lola totiki misala na biso yawe te bandeko bazali kolanda biso pour le moment papa batiki ba préoccupation na bango bazali liboso na bitando nzambe mpona koyoka biso te komona biso papa na ntango oyo pambola biso yawe maloba oyo papa tolingi koteya kolo ezala maloba oyo ekopesa biso bomo ya seko na seko ezala maloba oyo yawe ekolamusa biso papa na kati na bondimi na biso pambola biso kolo ebandeli kino suka tika kolo molimo satu na yo asunga biso mpona kososolisa biso mpona koyamba maloba oyo na nzela na Yesu Kristo kolo na lola nde tosengi yo boye amen. Nazongisi maloba epai ya papa na biso évangéliste yenda kopesa so présentation. Merci. D'accord. Merci. La commission nzambe lelo ndenge zana bomo ya lelo toyebi ke bato ebele bakufaki lobi bato ebele bakufaki lelo na butu po nzambe ayebi ntina oyo asali biso tozala tomona june ya lelo nazokomisa nzambe kombo na ngai eza évangile christian tozalaki na église anglicane saint-pierre eza na numéro 11 masalakala commune kalamu toza komisa nzambe oyo aza malamu ye asali biso tozala na bomoi oyo tozotambwisa maloba na ye ekende liboso nzambe ayebi nde mondo nyonso oyo ezokende kati ya bomoi biso bolanda biso na ndenge tozokende na nzela oyo ya nzambe akopambola biso tolingi contribution na yo nimero na biso kodisa na be eza 096 61 87 474 097 61 87 476 097 61 87 476 isika nyonso olingi obenga biso oza na droit kobenga biso mpo ocontribue na makambo oyo toza na ndo oyo mpona bolingo tozokende ngo toyebi ke bolingo ya nzambe eza monene mpona bomoi na biso esaki bolingo wana na epa bandeko na biso na bakamarade na babana na biso tokomona nyonso malembe ti avant tosilisa makambo ya bolingo tokomona eloko bible ayebisi biso mpona bolingo soki tozolenga ngo ndenge nzambe azoyebisa biso ya solo amen. Donc tolingi tokende na minute oyo mpo totala oyo ya bolingo ya lelo toyeba nanu soki bolingo wana eza ndenge nini na ndenge tobanda kopataje bolingo na biso oyo ya lelo tobimisi eza dwelling and abide in the God's love.
dwelling and abiding in the God's love. Oh, this is English. Donc, Reverend, na tu na yo makambo oyo etali dwelling and abiding in the God's love. Okokoki ko speak biso ya no na ngara po to ye bandenge tozo kende na go poto pataje ya go. Merci papa évangéliste Christian. Papa alobi yango na anglais. Na lingala elingi koloba kofanda na kati na bolingo ya Nzambe pe lolenge na kotambulisa bolingo wana. Demeurer dans l'amour de Dieu et la gérance de cet amour. Comment vous gérez cet amour? Voilà papa na bokuse nde elingi koloba bongo na lingala. Ok, ndenge kotambusa yango po tokende komona eloko tobalabaka mpona bolingo eza monene. Bolingo eza eloko ya moke te, yango nde eza commandement oyo Nzambe apesi biso, yango nde eza donc commandement ya monene oyo Nzambe apesi biso. Donc awa sikoyo tolingi totanga 1 Jean 14 verset 21. 1 Jean 14 verset 21. Jean 14. Jean 14, verset 21. Jean 14, verset 21. Moto oyo ayebi ngai pe atosaka yango yende moto alingi ngai. Tata na ngai akolinga moto oyo alingaka ngai. Ngai pe na ngai pe na komi monisa epai na ye. Okay. Then Andre Robiboye, those who really love me are the one who not only know my command but also obey them. My Father will love such, I will love them. I will make myself known to them. Amen. Then Reverend ndege totangi ando okoki ko expliquer biso eloko oya Bible ebisa biso na place wana na pona bolingo oyo ye azoyebisa biso po tovandela na kati toyebande totambusa ngo soki tozotambusa ngo na mokili oyo ya malamu bien totambusa ngo na mokili oyo abe. Donc nayebi te okoka ko expliquer biso makambo wana. Awa namoni mibeko pe kotosa yango. Mibeko oyo euti na Nzambe ye moko na mukana na Exode tokutanga yango te. Et puis Yesu Masia ye moko a répondre mibeko yango. Tango batuna kiba bi mobeko nini eleki mibeko nyonso. Parce que mibeko nde ezali kotambwisa peuple ya Israël. Yesu alobi ezali na mibeko mibale. Mubeko ya liboso olinga Nzambe na yo na motema na yo mobimba, na mayele na yo, na mulimu na yo, na makasi na yo mobimba. Pe mobeko ya mibale ezali semwe lokola olinga mudali na yo lokola yo moko, pamba te bolingo ezali kokukisa mibeko. Mobeko yango wana alobi soki otosi Nzambe, soki olingi Nzambe, alobi awa nini, alobi yo pe ozali nini otosi ngai. Pamba te ngai na Nzambe tozali kaka moto moko. Kobosa na te tolobela kete bazali banzambe mibale misatu te, ezali bobela Nzambe moko. Pamba te kolo Yesu alobaki nini epai ya Philippe alobi lakisa biso satana yo biso pe toyeba ye. Kolo alobi Philippe, depuis tout ce temps oyo tozalaki elongo na yo oyebaki te moto oni ngai amunani amuni tata kobosa na eloko wana te. Tozala banzambe mibale te misatu te, ezali kaka Nzambe moko na nzela na Yesu Masia nde ayebikisa biso. Voilà soki otosi mibeko na Nzambe, fils otosi nani? Otosi Yesu Masia. Papa ya mwana bokuse na lingi koloba wana. Ok, eloko na kobakisa awa abandi koloba batu nyonso oyo balinga eza kaka kotosa mibeko ya yete bo eza kaka kosala nini kondima oyo eloko nyonso oyo Nzambe
azoyebisa biso yeba ke bolinga nzambe eza monene ye nde mutu atiki mikolo aye na se asa nini akufa po biso tozala nini tozala bomoi ya lobiko soki otari iska totangaki eza mpona alobi kolespecter oyo ya mibeko na ye na kosala kotosa maroba oyo ya nzambe donc tolingi toloba makambo kotosa ya mibeko na kosalela nzambe ya solo donc na kati na yango ya penza eloko nini okomprendre mpona mibeko wana oyo kotosa maroba nzambe donc kondima eloko nyonso nzambe azoyebisa biso mpo awa alobi eza bato nyonso te bazo tosa commandement bon eloko eza kuna na se eza ne kondima obe kondima makambo nyonso oyo nzambe ye moko azosala nini azoyebisa biso kondima mwana sikoyo tokokomprendre yango ndenge nini po commandement toyebi soki ke Exode 20 verset 1-17 tomona commandement bon sikoyo tozoloba sikoyo eloko alobi tosa donc obe yango nde sikoyo toza na kati na yango kotosa na kolinga biloko mibale tout à fait différente. Kotosa na kolinga. Kolinga nani? Kolinga Yesu Masia. Kotosa nini? Mibeko. Na kekaka na ndakisa, simple ndakisa. Oh yo moko papa, mama, oyebi, oh zomo na biso lelo ko. Okiko za ndako na pesika ndakisa, na ndakisa wana. Okiko za ndako na papa na wana ndako bien na mama na yo. Mais olinga ka mama wana te. Mais parce que obanga kasoki aye akobeta yo osanini ozokombola ndako na ye ozorepasele bilamba mais na kati na motema na yo olingi mutu wana te c'est bongo na kati na bomwe na biso lokola ba Christ na kiko ya parce que lelo ezali na ye ko participer na église dimanche kasi kona na ndako esikani na tikaki ndako kuna nazali nini nazali mutu ya kufinga nazali moi wana ozoto sanzambe te. Yes. Wana ozosa nini ozo nzambe te mais otosi nini otosi kaka oyo ye akite bokutana na église le dimanche mais makambo oyo ye alingaka makambo oyo ye alingaka yo osani ozo tosa yango te c'est que olingi ete alors kolinga awa nini ezali komi pesa mobimba na yo epai na yo likambo nyonso oyo ye alobaki eza d'abord na kati na motema na yo bolingo na nzambe eza na kati na motema na yo nde bana ebandi kosteriorize ebandi kobima libanda na nzela nini na nzela ya sala oyo nde ya motuya voilà papa Christian. Ok, kobakisa na eloko olobaki na kolinga nzambe na kotosa oyo ya mibeko na ye na kondimla ye na makambo nyonso ata ndenge nini nalobaka yango ere nyonso eloko eza mpona eza kaka banda kotanga biblo na yo malamu donc okomona eloko nyonso bible azoyebisa biso na kati eloko etali bolingo ata ndenge nini soki balobi pasi ezali yango nde okotika nzambe te po nana d'abord nzambe aliaka eloko moko te aliaka loso te aliaka soso te amelaka masanga te amelaka mai te eloko ye moka alengaka eza kaka losambo na biso yango nde nzambe donc ezosepelisa nzambe ntango wana nzambe akotunda akosala nini akofongola porte ya lola mpo abanda kosala nini kotinda biso lepamboli eza yango nde alobi tolenga ye totosa maloba na ye tobanda koyeba ndenge tozotambola na nzela oyo ya bolingo nyonso wana donc merci na ndenge yo moko expliquer biso lelo donc toke na iska mosusu na 1 Jean 5 verset 3-5 1 Jean 5 3-5 ce que omoni yango otangi 1 Jean chapitre 3
3-5. 1 Jean chapitre 3, verset 1 Jean 5. 1 Jean 5. 3-5. Oui. 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 5. Natangi na kombo na Yesu. Kasi na likolo na mokili to na se ya mabele ata moto moko te akoki kofungula buku. Pardon, 1 Jean nasali 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 verset 3 à 5. Natangi na kombo na Yesu. Amen. Pamba te kolinga Nzambe ezali kotosa mibeko na ye. Mibeko na ye ezali penza pasi mingi te pona biso. Mwana nyonso ya Nzambe alongaka mabe ya mokili. Biso na bondimi na biso tosi tolongi. Bobele moto oyo andimaka te Yesu azali mwana ya Nzambe yende moto alongaka mabe ya mokili. Liwa Nzambe ya Bwana. Amen. Amen. Don engrais et le biboye na engrais 1 John 5 verse 3 to 5. 1 John 5 3 to 5. Living God means obey his command. And the God's commands are not too hard for us. Because everyone who is a child of God have the power to win against the world. It is our faith that have owned the victory against the world. So who win against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Reverend ndege tutangaki awa okukuki kospike biso makambo oyo tutangaki lokola ndege ye mokalobi na verset 3-5. Donc toyebana nsoki eloko nzamba toyebisa biso mpona bolingo ezosimba ou bien biso tozo kende nango normal ndenge nzambe atia biso po tosala nini tokende nango. Donc okoki kospike biso makambo wana na place wana. Merci papa. Ngana na mingi na do expliquer na nazo tanga malebe pour to comprendre. Pamba te kolinga Nzambe ezali kotosa mibeko na ye. So tozali kotosa mibeko na Nzambe d'office tozali kolinga ye. Mibeko na ye ezali penza pasi mingi te pona biso. Mibeko na Nzambe ezali pasi mingi te pona biso. Soki Yesu afanda deja na kati na biso. Soki totatole te Yesu azali Nzambe. Soki totatole te Yesu Masiya azali mobikisi na biso. Asila kofanda lokola teme na biso ezali koloba. Asila kofanda na kati na biso. Papa, to kotambulisa bombe na biso ezala ngo pasi te. Donc ko respecter ba norme nyonso Nzambe azali koloba ezala biso pasi te. Donc komi pesa mobimba na biso konoko ama pona Nzambe ezali pasi te pona biso. Pona yebie ke Kristo afandi deja na kati na biso. Mwana nyonso ya Nzambe alongaka mabe ya mokili. Et c'est vrai. Mwana nyonso ya Nzambe alongaka mabe nyonso ya mokili. Pona nini alongaka mabe nyonso ya mokili? Po aza na Yesu Masiya na kati na ye. Po mibeko wana ya Yesu Masiya, mibeko ya Nzambe efandi na kati na bombo na ye. Ata likambo likoya ndenge nini pona akomona ngo pamba. Ndakisa moto afingi yo. Mekola lobi ko finga te. So ba fingi yo zo répondre ozozongisa te. Pona c'est comme si rien n'était. On répond les imbéciles par le silence. Comme un terme français. On se montre pour la biso et ça passe. Et ça passe. Alors, biso, abondimina, tosi tolongi.
avons la victoire. Tunakuwa na ushindi. Toza na victoire. Na nzela na bundimi na biso. Mama, tango zo répondre muro ba bêtise na azali kolobela yote. Mama, tango to abomeli yo mwana. Oza ko revendiquer mama osiri kolonga nde yango na victoire na biso. Na verset 5 wana bobele moto oyo andimaka te Yesu azali mwana ya Nzambe. Yende moto alonga kama mabe ya mkili. Yesu afandi na kati na mkili. Soki ondime nano Yesu Masia tena kati na bomwe na yo mwaye te olonga mokili ezate. Alors mama nazali ko exhorter lelo. Papa nazali ko exhorter lelo po olonga mokili na ye mokili ali mabe. Oyo ezali kati na mokili yo yebi yango. Mais soki oza na Yesu Masia na kati na yo okolonga. Soki na ino longi te, soki na ino longi te. C'est que Yesu Masia aza no musika na yo. C'est que mibeko na Nzambe eza kati na yo te. C'est que oyambe no mibeko na Nzambe te. Koyamba mibeko na Nzambe koyamba Yesu Masia. Pamba te mibeko na nde Yesu Masia. Bolingo nde Yesu. Bolingo nde Nzambe. Voilà. Fanda na Yesu engo. Masoki Nzambe aza na kati na yo. Soki Kristo aza na kati na yo. C'est que mibeko na ye ezali na kati na yo. Wana kukosa nini okolonga. Kolonga na biso ezali obele na kati na Yesu Masia. So na kati na Yesu Masia mama atapiaka. So Yesu mama imba omona ngokamba. Atabarakle kwa okomona ngopamba pona yebete murumo kwaza kutina ngai na sala mabe ona tende Nzambe nde Yesu Masia na zela na mbeko na epona kotosa yako. Merci papa. OK, merci. Na renga baksa eloko moko na côté ya Iska Tangaki. Eloko moko na côté Iska Tangaki na verset carré. Alobi, because everyone who is a child of God have the power to win against this world. Here is okay. Our abandiko ebisa biso mutu nyonso oyo aza mwana Nzambe aza na nguya na capacité kosala ni kolonga mokili oyo. Soki Nzambe aza na kati na yo bolingo na ye aza na kati na yo. Oya kovandela na kati oya bomoi na yo oyeba ke donc oza déjà likolo eloko nyonso wana eloko wana ekoya kobenda yo nsima ekoza yo ke yo moko okoperdre lola okomona eloko nyonso wana Nzambe akosala nini ndenge ya bandi. Donc soki otali na verset 3 living God means obeying his command, and God's command are not too hard for us. Mutu oyo avandela na kati oyo Nzambe avandela na kati na ye. Mibeku oyo Bible zoyebisa biso pona yete pona grâce oyo Nzambe atiaki na mutu atiaki na nzoto na ye donc azovandela na kati na ye mpenza. Bon soki yo moko oyebi te ndenge ozotambola ndenge ozokende na mokili oyo okoyeba okobanda kosalela kutu yo moko kolonga mokili oyo ekozala difficile. Yango nde eza eloko alingi nazaleli na bakisa po ye moko ayebisi biso makambo nyonso oyo abandi koyebisa biso ya ndenge biso tokosala nini tokolonga oyo yango. Soki olongi yango Nzambe akosepela makasi. Yeba ke soki mutu moko abongoli motema na mokili oyo eleki na se ya mokili donc na likolo eleki ndako ya kitoko oyo eza na mokili oyo na lola donc ba ange basepelaka mingi mpona yango. Donc voilà eza eloko lingi tobimisa mpona bato nyonso oyo bazosali bazokende bazokima
bakoma iska zambe ayebisi biso tosala tokoma mesi na ndenge opesi biso oya réponse na yo oya malamu donc to bénéficier elo te na yo tokongo déjà téléphone na biso oza na droit ko benga biso po kalamite tokosilisa donc matin ya oyo tozobinde nango malembe soki oza na eloko yo moko okocontribuer na kati oya émission oyo oza na droit kobenga biso na plus 243 oya code oya mboka oyo 97 61 87 476 na bandele isusu bo bato oyo tozovivre na kati ya Congo 97 61 87 476 97 61 87 476 soko olingi obenga appel toyamba yo soko olingi obenga na whatsapp na biso eza polele okobenga tokoyamba yo donc téléphone na biso eza déjà polele donc tozokende na iska mosusu na bible po totala na 1 Jean 2 verset 5-6. 1 Jean chapitre 2 5-6. 5-6. Natangi na kombo Yesu. Amen. 1 Jean chapitre 2 verset 5 à 6. Kasi moto oyo atosaka maloba ya Nzambe ndema ye etonda na bolingo ya kokoka ya Nzambe na ndenge wana toyebaka ete tozali lisanga na Nzambe. Moto oyo alobaka ete azali lisanga na Nzambe asengeli kozala na bizaleli oyo Yesu azalaki na yango. Iloba Nzambe yango wana. Amen. Ok, natangi na anglais na 1 John 2 verse 5 and 6. 1 John 2 5 and 6 said, but when we obey God's teaching, His love is working in us. This is how we know that we are living in Him. Verse 6 said, if we say we live in God, we must live the way Jesus lived. Amen. Then our baby sabiso iska totangaki soki totosi oya ndege biso bazotangisa biso kati na église na biso na ndege pasteur bazoteya biso na makambo nyonso oyo bazoyebisa biso ebaka na Bible. Nzambe abandi kotambola na kati oyo ya biso deja. La lelo azosala nini azovandela na kati na biso. Esengeli biso totosa ndenge bango ya bapasteur oyo ya baaveke oyo ya bato nyonso oyo Nzambe baponi bazotalisa biso na ndenge biso tozotala Bible na biso tosa yango. Bato mosusu bakosilisa kotanga Bible donc sukasuka okomona bango babakisa yango mosusu. Okomona mutu asilisi kotanga Bible donc otulie mutu ya moko oya question abana eza ndenge nini ndenge yo ngakobimisa malange na ye donc yo moko sa nini okobaga okoloba est-ce que mutu oyo azoyebisa ngai eloko oyo eza mutu oyo donc azo talisa biso eloko Bible alaki botamba na Bible ndenge Yesu Masia azotangisa oyo ya bapotre na ye donc bango nde bazozini bazodimale bazosala eloko nyonso oyo Nzambe azoyebisa bango. Donc
Yesu masi ata yemo ka kei atindre bango Saint-Esprit asa nini avanda na kati na bango. Donc soko moni bango wana bazo tambola okoyeba ke batoyo baza bana ya Nzambe. Soki tozo tosayango okomona na kati na biso nazo yebiso le vérité mutu nyonso ya moni yo atiski otelemi bamoni elongi na yo bako comprendre ke mutu oyo ya solo azotamisa donc azomisa na nzela ya Nzambe. Lera na ite soki ozana eloko okobasa. Merci papa. Nalingika na bakisa wa nalingika kana bakisa na verset 6. Okay. Toujours dans 1 Jean chapitre 2 verset 6 na keika kawana. Moto oyo alobaka ete azali lisanga na Nzambe asengeli kozala na bizaleli oyo Yesu azalaki na yango. Esika na sepeli singai makasi. Omoni ndeko ezalite oto bengai ba Kristo nde biso ne topesi kombwana te. Biso moko tomipesi kombwana te. Ba yekoli non plus ya Yesu Masia ba pesa ikombwana te bazali ba Kristo. Ezali bato ya libanda nde bazali komona bizaleli ya ba yekoli na Yesu ndeka Yesu azalaki bazali kozwa lolenge Yesu waraki comportement na bango etaboli na bango elobeli na bango eloko kaka maître na bango yango bakei kopesa bango kombwana bamu Yesu nde ba Kristo. Osomona esika na pe tosala blanche ozali lisanga na Yesu Masia ozali lisanga na c'est-à-dire tosi mibeko na ye ozala kati na ye na nzela na mibeko na ye ondimi yango mais est-ce que ozali kosala Yesu Masia bato bazo ndenge nini bato bazo mona ndenge nini papa esika wana ere musubana kuna na bazo ba o ana kutu ada kutu nani te mondimi malamu te tika c'est ça c'est ça c'est ça eloko mukebo ba ko mekayo soki kande yeli yo voilà comme on dit que yo comme la position ya yo voilà esika oyo interpeller biso mama papa tomekola ezali pasi komekola bizali ya Yesu Masia ezali pasi kosala textuellement kaka ndenge Yesu Masia azali kosala mais alobi quelque part tobi soki ozana kati na Nzambe soki ozana kati na Yesu Masia nini mibeko wana ezali pasi te pona yo ya kosalela yango donc c'est certain tomeka kosala bizali ya nani na Yesu Masia. Merci. Ok. Donc ici escanyon so oyo ozolanda biso ngonga na biso komi na suka escanyon so ozolanda biso na kolenga yo moko otanga Jean 14 verset 23 Jean 14 verset 23 azoloba mutu nyonso oyo donc mutu nyonso oyo azotosa oyo mibeko na ngai donc Nzambe akovandela oyo na kati na ye. Donc Jean 14 verset 23 John 14 verset 23 also okotala lisusu iska Bible lobi na Jean 14 15 til 16 Jean 14 15 til 16 iska yemka lobi donc soki o respecte oya mibeko na ngai okomona ke na kotindela yo Saint-Esprit oya kovanda na kati na yo donc ti lewa yango nde soki Saint-Esprit avande na kati na yo okolonga mokili toza na ngo okolonga mokili oyo toza na ngo soki otali iska mosusu mpona era soki oza na bi continue kokama kaka ke na 1 Jean 4 verset 19 til 21 le bana tanga biso 1 Jean 4 19 til 21 pokala mingi te tozo longwa na lim na mingi te tozo kata tozo banda na
1 Jean, 1 Jean chapitre 4, 4, verset 19. natangi na kombo na Yesu Kristo. Mokana na Yohani ya liboso chapitre na ya minei tobandi na molenga zomi na libwakino tuku mibale na moko natangi na kuna Yesu. Biso tozali na bolingo po Nzambe azalaki kolinga biso liboso. Soki moto abi alingaka Nzambe nzoka nde alinaka na ye ali moto ya lokuta. Te ndeko oyo ye azali komona na miso alingaka ye te. Ndenge nini akoki kolinga Nzambe oyo amona nanu te? Mobeko Kristo apesaki biso yango oyo. Moto alingaka Nzambe asengeli pe kolinga ndeko na ye. Ni Nzambe yango wana. Merci. Ata soki tolongwe na limbango nde sikoyo eske ozali oza na droit kokoma kaka kotanga kaka kobosana nimero oyo topesaki yo po tozo besoin ya contribution oyo ya yo soki opesi biso yango ekozala mwa malamu aza ata motuya nyonso ligrutu ya biso tozala na temps semaine prochaine mpo toyoka yango nimero na biso eza D plus D 43 97 61 87 476 97 61 87 476 eza numéro na biso soki olingi obenga biso obengi levra to ezali expliquer biso po kala mingi te ezali nango clair papa ezali nango clair molinga mikati na kolo nazoli bobe mibeko mibale Yesu a regroupé dans les c'était 10 commandements de Dieu donnés à Moïse. Toye bien mon madame sur Exode chapitre 20. Maintenant, kolo akeko kangisa mibeko so miwana na mibeko mibale. Mobeko ya liboso olinga Nzambe pe mobeko ya mibale olinga mudali na yo lokola yo moko okomilinga. Yango wana tomonaka absolument Nzambe te. Omona Nzambe te. Mokolo moko tomona Nzambe na miso. Mais kolo alobi ye azali ko bimela na nzela ya moto. Moto nani moto azali lokola yo. O azali na pema ya moto lokola yo. O ayoka ka lokola yo. O amona ka lokola yo. O atambola ka pe lokola yo. Ezala tribu nini? Ezala ekolo nini etali ekolo te. Moto oyo azana lolenge na yo nde Yesu Nzambe azali na kati na ye. Alobi soki olingi ye moto wana nde olingi nini? Olingi pe Nzambe na lola. Voilà. Nzambe azali ko se manifester na nzela na moto. Tango ozali kotosa moto te. Tango ozali koina moto yeba ete ndeko na ngai ozali pe koina Nzambe pamba te Nzambe azali kokota na kati na moto po a se manifester. Voilà au moins na beaucoup na ngi ko bana ba. OK, merci beaucoup. Yo nde moto zo la nso ko ma ja 4 verset 10 1 4 verset 10 on a Isaiah bolingo solo eza oyo Nzambe ayako lakisa biso yo moko okotanga ngopo yo moko okomprendre ngo mwana mpona r na biso ngunga ekoki deja alobi eza bolingo oyo ya solo 1 Jean 4 verset 10 alobi ya bolingo oyo Nzambe oyo alakisi biso eza pona oyo ya biso te eza pa Nzambe donc ye atindi mwana na ye po ekosaleli kolongola masumu na biso esika place mwana azo oloba soki okei na 1 Jean 2 verset 4 1 Jean 2 verset 4 okomona eloko Nzambe azoyebisa biso place mwana 1 Jean 2 verset 4 tanga biso yango na ngala po tokende nango mbango 1 Jean 2 verset 4 1 Jean 2 verset 4 natangi na kombo na Yesu. Amen. Moto oyo ete ayebi Nzambe nzoka nde atoka mibeko na ye te azali moto ya lokuta pe makambo ya solo ezali kati na ye te. Mutu nyonso oyo alobi alingi Nzambe bo azotosa eloko ya Nzambe te donc mutu mwana aza lokuta yango nde mingi tomonaka bapasteur ebele asalaka gauche
bapasteur ebele basalaka mbeba donc soki oye l'église misli boye bato bazomona yo lokola moto ya malamu bona nsima nzambe ayebi yo bato mosusu bakotaka na kati église oyo mpo na kati ya mosala ya nzambe mpo na nini libumu na bango nzambe alingi eloko mwana te motu nyonso oyo alingi nzambe donc azoyebaka nzambe avandaka na kati na ye eloko akosala yo te nzambe ayebi ndenge ye moko akokende na yo ata so balobi nzalize ebele na ndako na yo ayebi atindaka motu akoyebisa motu wana natindi yo mpo osonga motu oyo nzambe ayebi ntina oyo azoyebisa biso makambo nyonso wana soki oke lisusu na 1 Jean 3 verset 3 ti 17 1 Jean tanga ngona 1 Jean 3 verset 17 1 Jean 3 verset 17 otala nani mpo nayebi ke na biso ekoki 1 Jean 3 verset 17 1 Jean 3 verset 17 natangi na kombo na Yesu amen esuka yango soki moto ya bomengo amoni ndeko na ye azali kokelela kasi aboyi kosalisa ye soki mutu donc oyo azoyebisa biso awa eza mpo na bolingo oyo bato oyo baza riche na kati ya église na kati oyo ya bolingo ndenge nini akoba ete alingaka nzambe ndenge nini mwa yo moko okaba okomona mutu aza na nzala na kati ya église na yo jamais okokaba mutu wana te oyo ezisika masolo ezali mpo na bolingo oyo tozoloba yango oyo mpo toyebi ke tokomi na suka ya émission na biso soki omoni eloko yo moko okobakisa mpo na awa mpo bible azoloba mpo na makambo ya riche na kati ya bolingo eza eloko tozoteya lelo yo nde oza na mbongo ebele na kati ya église oleki osunga bato ozotika bato bazosala nini bazokufa bazolela na nzala eloko yo moko ozoyeba ke kaka yo moko nde ozotambwisaka yango eske oyo mwana eza bolingo ya solo ube mbongo ya mabe ube ndenge nini voilà papa kaka ndenge nalobaki ke nzambe azali kosalela mingi bato nzambe ayaka epai na mo base transforme na ndenge ya mo mpona koya epai na ye yo komona te nono moto oyo yo komona te nono fulani oyo nzoka nde ezali nzambe ndakisa wana epesa biso makanisi makasi totala bolingo na biso ezali wapi surtout periode oyo ya confinement ya corona virus oyo église kanga oyo misala kangama bato mingi bayaka na bandako na bato o papa pesa ngai omona ta mosusu moto moko aza aye epai na yo tres ezali te na ndako na yo alobi sunga ngai nazali kote altreta oza kobondela nzambe oza kofukama epai na nzambe nzambe sunga ngai kolosala boye kasi moto wana yei osungi ete ndeko na ngai yeba ete ozali mpe non plus kosunga nzambe kosuka koloba nayebi yo te okoloba na nzambe nayebi yo te na ndenge nini moto oyo ayaki epai na yo wana nde ngai ana natindaki ye ngai ana nayaki epai na ye donc biyeke periode oza makasi biyeke misala eza ya kokufa ata mwalipa na ndako kabola na ndeko na yo kabola na bana na yo kabola na tata mwasi kabola na bapaster kabola na baevangeliste kabola na bakonzi surtout bakonzi na ntango baeglize ekangama bazali so na posibilité te atuka esika na papa esungai makasi nzambe apambola yo zwa motema ya komonisa bolingo na yo epai na nzambe na nzela na bandeko merci. Ok, merci. Ici, on a bon, moi, on attend que ce soit référence, référence, qui vous en a papier, on a piqué d'ailleurs comment 1 Jean 4, verset 12, 1 Jean 4, verset 12. Donc, ici, comment ils ont Matthieu 5, 43, 48. Matthieu 5, 43, 48. Tangando, on peut comprendre le loco. Bible azoyebisa biso donc soki okendeki kotala ngo koma ngo kaka tanga po toza na mokili ekomi na suka po ya bolingo oyo nzambe akolakisa biso yango nde toza na kati na yango minute oyo bon nayebi ke bato mingi babimaka na libanda bazokende kosenga lisalisa
bon est-ce que ça c'est mana bazo senga au mona mutu azana est normal au mona mutu donc normalement oko sunga mutu wana poto ibike bato ebele ba senga ka eloko nyo wana oko pesa ba suka abandi ko même lokola sa business ye ozolanda eloko nyo wana eza malamu penza te soki yo moko senge eloko nzambe ayebitina ayebisi mutu mwana ya ko senga eloko mwana ay ko songa yo apesa yo donc eloko oyo osenga kiye bon soko continuer ko senga ngo nyonso eza malamu penza te nzambe apambola yo isika nyonso ozotala biso isika nyonso ozomona biso nzambe azala na yo apambola yo makasi apambola yo donc asala yo eloko nyonso oyo ozosenga ye nzambe apesa yo nanu motema oyo komema kosokote eloko oyo tozana yo na kati ya 19 nzambe asala makambo nyonso na kati ya bomoi na yo bomoi na yo ekendeli biso po eloko biso tozana yo na ya mokili oyo ezana ebandeli sota mutu mwana akufa uyenga moko na kukufa eyo mwana eza donc ebandeli kokende lola na lifelo yeba ke eloko bible ayebisi biso eza oya bolingo donc semaine prochaine tokotala eloko bible alobaki pona commandement oya bolingo oyo tozoteya commandement ya bolingo oyo tozoteya sukotala ko po émission ya biso ekomi ya suka toza na église Saint-Pierre oyo eza na numéro 11 basalakala commune Kalamu basalakala commune Kalamu nzambe azala na révérend soko eza na loko bakisi osabeliso merci na eloko ya kobakisa te natombeli papa episkopo na biso ya diocèse ya Kinshasa matondo mingi mpe na souhaite na ye dimanche elamu mpe mosala na kolo elamu elongo na ye mpe na bandimi nyonso bapaster na biso nyonso bavénérable na biso bachanoine na biso bisika bozali kolanda biso totombeli bino vraiment eyenga elamu bandeko na biso ya anglophone premier service ya anglophone oyo boza kolanda biso totombeli bino dimanche elamu nzambe atika bino te bolingo na nzambe evanda na kati na bino kolo atombola misala na bino kolo apesa bino sate kolo apambola bino bisika bozali vraiment tika nzambe azaloko merci papa évangéliste Christian na mateya malamu oyo donc soif nango ezali moye te tokontinue ntina butu awa ezali te mais tokokontinue nango dimanche prochain donc dimanche prochain mon frère dimanche prochain mama dimanche prochain papa zela biso kaka na eleko wana masolo malamu ezali nzambe apambola yo bisika nyonso ezali mpe tosouhaite yo en tout cas journée elamu tosouhaite yo soit bon appétit ou bien bon déjeuner na ntongo ya lelo merci tika tosambe nzambe na lola tata na kolo na biso yesu masiya topamboli yo seigneur na maloba oyo toyoki na ntongo na lelo tofanda na kati na bolingo na yo mpe toyeba papa kotosa kosalela papa bolingo mibeko na yo nzambe na bomoi toyambi maloba oyo papa na kombo na yesu masiya tika kolo maloba oyo ekota na kati na mitema na biso na nzela na molemo mosantu yawe na lola tosalela yango mpe kristo kota na kati na biso mpe fanda ya solo na kati na biso pambola ndeko nyonso kolo oyo ayoki maloba oyo na ntongo na elo nzambe esika nini kolo atushe ye mokonzi nzambe na lola tika mokonzi abongwama tika mokonzi ayamba yesu masiya na kati na bomoi na ye ete ye nde azali kolo mpe mobikisi mpo osalela ye sala bikamwa papa soki mpe tozali deja na kati na bolingo nzambe besano papa nguya na molimo mosantu na tokontinue papa kozala toujours na kati na bolingo oyo tosengi mwe papa na lola na kombo na moto na mokili te mpe na kombo na yesu kristo yo azali kolo mpe mobikisi na biso amen.